Merci Alpha Blondie. Bande Kogatali, nazo que nos sala exercice moko ya kobenga ya edi parce que oyo ezo l'équipe wale ça eza kindo ki vraiment solo parce que ya edi alaki na hôpital bango ba ke kotala ye ya edi azana sema koyamba un pasteur pour que sala la miracle et que ya obikisa ye alors na moni esika oyo ya edi asali ya mabete na moni pe esika oyo ya edi azongisi bakisi te mais wale ça olia senga sori azo persister ko tia monoko makasi ke ye adam ta miracle alors to benga ya edi to yoka ye po ngai siko nazo tia misolo ya edi azwa mambongo azwa avocat a traduire la justice comme ça l'état akaka makambo oyo to tala so makambo wale sa sali eza malamu tozo benga ya edi tozo benga ya edi moto na ngenge toyoka ye comme ça totala lokuta ya bato oyo bazwa na kombo ya Yesu église. Oh, bonjour ya edi. Bonjour. Ezali pasteur Didier Forme jeune frère na yo naza awa na Manchester nazolanda babuzoba nyonso oyo wale sazotia na kombo na yo parce que yo ozalaki na hôpital aye kotala yo oza normal osenga mosali na nzambe ya kotala yo mais ye akomi kosalela yango nire publicité asambusa yo nayi nayeba avocat na yo akosenga combien natindelo mbongo mpo otraduire na justice mpo oyo azosala eza buzoba ya eli azalaki papa siko kombo oyo ezaka na carte électeur noza nini mpo natindelo manda ozala na bambongo parce que nayebi mpe soki otali elema oyo bauti balance susu lobi oyo baya kotala yo na hôpital na ndenge basambelaki mpo na yo normalement bakoki kolakisa yango na tv te parce que yo ozala motu moko public ozali vedette soki motu pasteur abondeli mpo na yo eza droit pasteur abondela mpo na yo akoki kotia yango na publicité te yo elobi ndenge mpo na likambo wana ouais est-ce otali oyo batala oyo basali batie lobi oyo batie na atalaku na bango ya profete ya ndoki mosusu azoloba wana otali yango deja yaya batie mosusu lobi na kongo mikili awa na nini na kongo number 1 na Placide garçon Placide alobi yo oza moto alokuta ozokosa osenaki walesa ya batie yango lobi balobi na poto biso toolanda yango nayebi te soki otali yango na journaliste oyo ayaki kotuna bakestion abalukeli yo journaliste oyo yambaki na ndako abalukeli alobi ozokosa et pourtant omonaki miracle etu sikoyo naza na posa ya kombo vraiment loba yaya c'est ça mais na likambo oyo na émission bosali na mwana mwasi wana oyebi ke asimbaki omo epakolami boyokanaki ebien ezalaki kaka ndenge paster aya otala ndenge nga mpe nazolingaka tindelo mbongo moye alingi abimisa ngo na biso bato ezalaki ndenge boyokanaki ebien ayaki nango kaka ndenge moto ayaka kotala ndeko na ye omoni sikoyo azolekisa ngo na tv pourtant namoni bakatiere basoda bato ebele baya kotala yo na bapaster mosusu mpe baya kotala yo babimisi ata elema wana na presse te sikoyo yaya naza na posa ya kombo na yo complet mpo nasalelo manda ya western mpo lere yo avocat koya bozala na mbongo botraduire walesa mpo nga naza paster nazobunda contre bapaster oyo bayibaka bazokosa bazobebisa bato epuis namoni ndenge azosakana na kombo na yo azobebisa réputation na yo yango etanke leki na yo naza mpe pasteur me na ye na soutenir yo natindelo mbongo kombo na yo complet eza nini mpo natia na western edingwe Fatima Matima ok esili wana aya edi ozasi na likambo koloba mpo na bana poto nyonso mpo nazo ekorde bango bana poto bayoka te tosololaki na yo
que oza d'accord te na makambo ezoleka na Kinshasa, oza na likambo koloba po bana po te nyonso bayoka yo? Ah, moyibi ya solo. Asala yango kaka wera, asala yango kaka chini. Likambo te yaya nayebi ke oza mana ntango ya repo, loba na yo, loba. Eza bongo kulutu. Merci nzambe na nga azala na kimia, nakoki kobondela mpo na yo, apeso kimia, nkolo Yesu yo okela bato nyonso yo mpo okela ebingwe. Tozokende kotika ebingwe na maboko ya Yesu, azala na kimia, mpe okutana na ye ase deside, soki aza mosali na yo, akota na bilanga na yo. Pesa ye kimia, abika po ayeba ke Yesu Kristu aza na bomoi. Ya edi na tike na kimia, na kobengoka mpona peso kode, kimia ezala mpo na yo, zala kimia bapeti nyonso ya poto, baza d'accord te na makambo Walesa azosala tokosutisa yango, oza na kimia. Au revoir ma papa na mata. Merci. Alors bouti olanda wana ezali ya ebingwe bino mo boyoki ye, alobi Walesa asala yango na wera. Qu'est-ce que Walesa asala na wera? Bolanda documentaire wana ya Walesa na wera, Walesa nde alekisa garçon wana ya wera. Wera azali kidiba Walesa mutu alekisa ye, Walesa alekisa Gilemizwa, Walesa apesa Mike Kalambai Kindoki, apesa Lunguma Maso Lunguma oyebi kisa Nzembo Ngolu bakisi, apesi ba musicien mingi bakisi pe azali na Kindoki. Alors Placide Oyo azali avocat du diable ya Walesa, c'est un sorcier parce que ma correspondance toza nango awa Placide Walesa futa de mbongo parce que Placide na ye baza maison moko. Alors bana na nzambe bomeka jamais kolandaka Walesa, bomeka jamais kolandaka Placide po baza ba serviteur ya diable. Alors awa une fois de plus jeune journaliste wana azali garçon moko azo travailler très bien, aza na venir mais à côté na circuit ya Kazarema oyo ba sala kaka promotion ya bandoki. Bomonaki bien ke ndeko na biso kisa Tiffany alobaki bien ke bazosala complot. Boyoki Placide alobi nini moteur ya Tiffany akoloba pourquoi po bapesi ye mbongo asali Tiffany. Alors Placide nayebisaki ye lelo oyo nasi na kaba Walesa na Satana ama qualité ya pasteur ya diaspora, ama qualité ya pasteur oyo nzambe azosalela sikoyo na kabi Placide na Satana. Satana anyonga vi na ye mobimba, nzambe aexpose Walesa soki mpo nazobenga nimero na ye, nabenga nimero ya Walesa bokomo nazoyamba te, nabenga nimero ya Walesa soki Placide abongwami te ayambi Yesu te, nzambe akobeta ye mpe akolia fulu na Kinshasa wana tozali ya parole de l'homme de Dieu. Zela nabenga Walesa, bozomona oyo eza nimero ya Walesa akoyamba te, oyo eza nimero ya Walesa. Botala nimero na sali ya Walesa yango eza nimero ya Walesa. Walesa azoyamba te, oyo eza nimero na ye. Nazozela nakota na répondeur natikele message. Votre correspondant est occupé. Veuillez rappeler plus tard. The subscriber you dialed is busy at present. Please try again later. Donc aza busy, aza occupé, atie phone nende mwa butu mobimba nazobenga ye azotina telefone. Walesa na bato nyonso yo ozotinda bafinga nga yo nakaba te deja na Satana, oza na chance parce que nakokoma na Congo te mpona combattant, mais sika nyonso tokokutana odélivre yo mpe nasengi moto na nzambe ekita likolo na yo ezikisa misala na yo mpe nzambe abanda koexpose yo olapa parce que ozali moto ya misala mabe. Alors naluka lisusu numero ya ye Placide nayebi te soki nakoki kozwa yango awa totala nameka kozwa ye natuna ye soki makambo azosala eza malamu. Nayebi te Placide zela natala numero na ye naza nango te me nakozwa ye kaka nakozwa Placide bobanga na bino te nakozwa ye nakosala na ye émission mobimba.
awa en passant tozosala mosala kitoko soki omoni bato baza agité c'est que message na biso ezokoma bomoni bino moko ke Walesa azali ndanga, Walesa azali mutu atambolaka na misala mabe, azali mutu ya soloka, azali mutu oyo esengeli kanda na Nzambe ekita likolo na ye po aza nganga. Ye moko na maloba na ye bozomona ndenge azoloba, bozomona ndenge azosala, bozomona misala na ye nyonso tu ezojustifie ke ayebi Nzambe te. Alors biso bana na Nzambe eloko nini tokosala ezali kobondela Nzambe afongola peuple ne miso po bayebake mutu wana aza mutu na ye te. Bon Walesa alekisa bamusicien ya wera, Walesa apesaka bamusicien kisi, Walesa alekisa Frère Guilin, Walesa aza mutu asoloka. Tala témoignage na ye alobi mwasi na ye akufaka 3 jours aseko ndenge pepe kala azalaka kokufa do babe yango nécromancie, esprit ya kosololaka na bamort. Yango Bible elobi na 1 Jean 2:15 elobi boye n'aimez pas le monde et l'amour du monde. Et Philippiens 2:12 elobi si notre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Alors Romains 1:21 elobi ils n'ont pas glorifié Dieu comme tel, ils se sont égarés se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Walesa kisi asimbi ekomisi fou, azokangama na témoignage edimwe, azobimisa ba témoignage edimwe, pourtant akendeki kobondela pona edimwe, edimwe asengi pasteur oyo namona bina te basala miracle. Aya eza malamu mwasi mpe edimwe alobi boya tosepela komona bino parce que aya malade, aya mbete hôpital. Ayoki ke mutu abikisa bato azoya, mutu nyonso to akondima. Wape esika edimwe atiki bakisi, wape esika edimwe ayambi Yesu. Eske Walesa eza komwa Nzambe tango azokake namoni yo Walesa na sepeli c'est normal mutu aya mbete hôpital tango amoni pasteur aya kosepela eske ya ndaka lobani ke lokola yo Walesa yenga na siliki no edimwe asepeli po amoni mosali na Nzambe. Mais edimwe azala te ke azozela Walesa aya kosala soki ndeni so ndeni. Mais tala nali ba journaliste oyo bayebi kosala analyse journalistique te ye moko mutu alina kotuna edimwe edimwe alobi nayambi Yesu te napesi mpe kisepa mutu te oya comprendre ke Walesa azosala baventure comme bapesi ye mbongo akoma kota ya Walesa d'ailleurs azoba nazwi mbongo ya mutu te soki oki deja mutu azoba nazwi mbongo ya mutu te seke aza na kosa mbongo. Or na kati ya lisolo oyo une chose est vraie biso toza bapaster tozolinga edimwe abongwama mais selingi nyonso tu akobongwama soki Nzambe abengi ye, soki Nzambe alingi. Edimwe alobi kisi na ye asala nango mutu mabe te. Il faut totika temps tokanga kolengisa ye po aza na malade aza convalescent tokoki kondima kaka te ke Walesa mpe mona ye o nakobondela mpo na yo tokokende Canada tokokende Paris. Ça c'est que l'évangile. Mutu aza na mbete hôpital ozotalise gloire na Nzambe yo ozotalise ke tokende nakobondela mpo na yo tokokende Canada tokende ata ngai na place edimwe na kondima na nga mpe mutu tu na place eza na Congo ondakende Canada. Donc Walesa aza convaincant te aza na badossier biblique te ayebi koteya te mais azosala kikachi azosala kinganga même badelivrance na ye oyebondela nazobenga na milimo au nom de Jésus omona azosindaka bato boye azoinvokaka azosalaka boye et puis azobenga bato na kombo ya Nzambe ya Walesa. Bomonaka ebale mbonde, bomonaka taonda, bomonaka mukuna die bango nyonso bamibengaka badie. C'est-à-dire Walesa azo na diplomatie azolinga koloba te kaza Nzambe ndenge mukuna alobaki azobimisa kaka Nzambe ya Walesa. Alors liwa ya Timothée kese te ya bino oyo mosusu aventure eza baraka oyo azosala bamiracle kobimisaka bambongo na baposa gouvernement ndongo mamaso bazali sérieux po bakanga mutu nde mwana edimwe